Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi Edino image sali image bolimbisa tozaka na kati ya musala nde senga boye. Merci vraiment ba nyonso bozolanda biso na butu ya lelo eza ba makambo ezoleka na mboka na biso Congo RDC. C'est triste, c'est triste. Et puis awa aussi na mboka na biso ya France eza triste aussi entre nous to l'humanité, entre nous les médias to bandana na média to l'humanité. Média ekomi na ba jalousie moko boye incroyable. Média ekomi na ba jalousie moko boye incroyable, beaucoup imaginer yango ti. Donc vraiment ezo sala pasi mingi na bandeko nyonso oyo bakomi kotia ki motema mabe na kati ya média, surtout na biso nde bato ba live. Bata ba YouTube ko tete ba biso bata ba live nde to komi mitema mabe moko so moninga leko na vitesse papa forcé ou maman forcé yo bolanda oyo ki na vitesse wana so moninga leko na vitesse sala effort yo po sala o koma na vitesse kolinga ko za motema mabe na bande côté mabe makasi bino mo boyebi Edino image motema mabete likambo pe na moto te mais balingi bakomisa biso mitema mabe gigi kasoma benseki manzambi balingi bakomisa biso mitema mabe mais boko échoué boko kana bino ti to ko koma mitema mabe te ngamna mesala ngako seka boy na seka na ngati bobi mbula ngala bandi media ba passer to moni na media poto koma lelo ba Edino image po ba Chantal Bola babima po ba Clarisse Lizarazu babima ka media moko tuuti musika. Alors ngala osenga nazo betela ngo c'était surtout na bande ko nga ya basi o to bengara o to zalaki na bango ensemble to bosser na bango ensemble to kende ba aéroport to souffrir to ke luka wera ozala soki na hotel na ye kuna biso so kutulu to ke wele information. Héritier Zoya à l'aéroport, biso so 5 heures dans l'aéroport. Oh nani akoya mbula héritier sorti bon héritier to pola bambula. Na blandino sapo. To pola mbula na blandino sapo. Na blandino sapo. To pola mbula ti. Sorti album héritier. Oyebi yango. Ça va menga papa français. Kati Kayen. Gigi Kasoma. Mais lelo Kristalova yo yebi na matanga babi ya Kristalova. Batu mususu matanga babi eske bazalaka ti. Lelo Facebook eko yede batu ebimisi batu moko boye na Facebook ebimisi batu moko boye o il fallait pas bima. Bande ko langa Facebook vraiment mundela sali a créer Facebook a créer ngosu a créer asali pe mabe asali pe mabe fallait pas Facebook ezala pina na play mon en play komeli mingi ba ke na ki jalousie. Alors ki jalousie na ce que on a besoin ti to na poste to travailler. Et dit no travail et dit no pena o bosser bien ngapena ndeko na ngai bozo bosser bien yango wana ndito na besoin. Lelo to ko mobenga ba journaliste neti blague. Bandeko bazolanda ngai katika ina zolanda nga. Kristalova zolanda nga. To benga ba journaliste ya sans titre. Nga za nga na sali nga na sali na kenda nga cours moko te o déontologie journalistique na yebiango. Mais nzambe ayebi ndenge apesa ka pe batu mwa nzela moko boye. Nga na nzela na ngai fifi madiata na encadrer bandeko ebele. Na encadrer bandeko ebele lelo yo bandeko na ngai basi wana sna mibali wana onga na encadraki bango nde basali nga lelo nazala Edino image. Sans bango ni musicien à part MG30 oyo a contribué na carrière de Edino image. MG30 na Emile Elias bazami balé oyo lelo soki na obeti la tolo bazami balé MG30
na Emile Alias so lelo ba combo na ngeza na moi eza na ba disque eza batumi balé wana o ba sali poete Dino Image combo pe ya susu munene lelo nga musicien zo le ndenge lokote lelo na site nanga panda sangwa Congo na yamba musicien te e ko sala nango eloko te ba musicien oto yamba pe ba futa pe biso eloko pe te sale kaka petit terre lem so na posa asale émission na musicien mo boye na mawawana boye to kibiso tout sale émission mais tout ça sur temps wana te Oasis beauté naturelle Oasis beauté naturelle timbre fiscal tout ça sur temps ya kolanda ka ba musicien te tout ça sur temps ya kozala ba mikala ba musicien te tout ça sur temps ba influence ka biso te na babatu moko boye o Oasis follow bana mutu boye fo finga mutu boye tant wana ezali susu te photo fungola miso bandeko na ngai o nyoso ba kota na ba erreur ya kota na ba rando na bandeko vraiment bo fungola miso parce que ezala mi pepe ya mabe oyo ezo kota na media po e diabol ba na bisio to fungola miso bandeko na ngai bakoya koyebisa yo Dino Image finga ki asala ki oboye yo ndimi yango vérifier bakoyebisa yo Oasis beauté naturelle kuta loba mabe moko boye pona yo ndimi yango mais faut vérifier relation na Oasis naturelle na beauté naturelle ndenge zalaka yo ndima mutu moko akoti kati na bino ayebisi yo masolo yo ndimi yango obosani relation obozaki na ona Dino yo croire na mutu moko boye oyo oyebi ye lelo même pas combien de temps akoti kati na bino apanzi bino sans vérification yo po koti na mupepe wana o tala ko o koti sirando komi ko tout mon akko bozala peine ndenge ni bisu bande ko na biso basi bozala faible l'esprit bande ko na biso basi bozala faible l'esprit fo bola muka bo fungola miso tala na bola mo Dino Image sala yo bando banda carrière na poko ma chroniqueuse lelo ko maka yo mo komi na bokomo koma na balo yenge moko boye balo yengo to na besoin te to na besoin te fo bo comprendre que musala to sala malgré tout to yekole on a l'école te mais to salango to sepeli sabatu sapé de Noël combien de fois na yebisa yo ke batu bana posa na yo Blandino Sako combien de fois na te ya yo nazo te ya yo Blandino Sako boza ebele on a na souci na bino to travailler bomiko samate boyebi qui est Dino Image boyebi qui est batu mususu yo ba komiko tsabino na ba confusion comme ebele lem so bomona batu ba wela na bango loko mokoti ka mutu batu mo ba yeka ka boye o te biso pe foto sala ekiri na biso to bano finga batu ben non eza na bana base belé na Facebook live ba ça ba misala bien yo mo vino vando landaye o sepela musala na ye mais lokola abazana qualifié te ba chroniqueuse ndebiso toza na moi kiri mo boy auto qualifié bande ko ba chroniqueuse mais bande ko to ko zo ba on peut ba comme ça na biso longo to avancer pe musala hein bande ko wana mais ba biso bande ko na biso oyo to bundi na bango bitumbe longo to moni na bango ba pasi to kenda ba concert to futa mi pété ba ko bunga moi muke idéologie oyo ba moni la pasi mwana mayele to komi na moment ya kolia malgré tout to lobaki ke musala mso tambola mingi na miziki pe lokola peuple mo kondisi ya telemelango miziki pe e koma lango ka ndengwana to ko accepter ndengwana donc cela veut dire bandeko moi j'ai constaté quelque chose na média na biso qui motema mabe komi mingi na komi pena mingi ba o bando sala loko boy o sala live no boy ba bloquer yo o sala live no boy ba bloquer yo na rapport nini yo na bato o ebit na problème na nani o ko bando bloquer ngai ba live nanga
ko bandanga la banda ko sala ba live nanga ba bloquer te e ko na moment mo boye ba ko mo bloquer ba live motema mabe pona nini ndeko mayele ozanango lukolela ngombongo luka ba dadu dadu info yo asalela nga site pendant sangwa Congo dadu asala bureau na ba client to memela to memele dadu ba client alinga sala site na mais yo pendeko soko za informaticien pour bloquer ba compte pour bloquer ba live ba na posa et dit ne m'a ACP ça bango na minute auto solo là individu moko ayo bloqué pesa biso ta cours informatique to ya ça star pesa biso ta cours informatique to ya so ça cours informatique biso to mikitsaka na biso luka mona bandeko na yo bo solo là koza motema mabete bambule belo to sali poto yeba na lelo boye yo nano yebani te bato bosa ba je wana ko blokaka bato bobi bimisa bolo ba ke biso to bloquer bino bata botana soki penda raison o yebi bino na senga na bino bobi bimisa o biso to bloquer ba live soki réseau pende yebi bino bo mo ande ba bamba bino mabanga bande konanga so bo olanda ngai na yebi ke ba chroniqueuse baza mingi ba olanda nga na ba chroniqueur bozo landanga so na oloba mabe bozo yoka so na oloba mabe so pe na oloba malamu bozo yoka babia matondo merci j'en ai marre et puis naza na kanda parce que bamaloba monsieur comme olobama c'est pas digne au moins bato bazaki na bango bien lobi au moins na bolamuki ka boye o rando mo bandi et dit nos images na Chantal Bola tasiko mutu kwa Chantal Bola akizana rando nanga Chantal Bola déjà ko tango zo ya ko influencer Chantal Bola takena no dit nos images ye mo ga biso ke wana père komeka ku douter poso meki ngalo ne to bebani Chantal Bola ayebi ba bien fait komeka ku douter keba kuta ko trai ako panzoka mbala moko bimika na posa mais ba réseau moko za ozo sala makambo wana fona zwa oyo ba baza surtout boza d'esprit faible maman na te mais na solo na bino mutamima na poto zati yo finga kaka totambula kana nzela biso moko boko tambula 5 mais tango ki na destination ndako na yo tikala yo moko po tango ba koyela yo balaleli yo penda coussin babi yo pe ye penda lelo fa yo kayango mama o regrette fi yo moko mituna penda mais pourquoi la finga kabatu l'ambio porte de Paris Anastasie Mbombo. Pourquoi la finga rabatu? Ya. Ba bezu mususu yali ya finga ti. Ngala ko yo kana selezino. Mec d'ici. Mec d'ici. Ndenge ozaka shosho, ndenge azaka malili. Tout ça le romo mec d'ici faut coller ngani se ngo betanga. Après to publier ngo poto gagner ba nombre de vies. Au moins que boulot on les a bien. Lelo bato babunga na bango ba ko salati na muto azaki pirio po ba kotisi yo molimo moko boye yo po koti mama koyeba neza ko finga te rando te koyeba neza ko finga te bino ba musubo kanza kisi boyebani na nute oboka sake boyebani ke o nga bayebinga boyebani na nute na bo salite oyo biso to salito bandi biso media to bandi na 2012 bino bandi nga so lelo so na ba 2018 awa ba mususu ba bandi nga so na ba 2017 awa to andingi mokoti esika nga na kota na yozo kota to na valeur mokoti alors to senga na bino boko na valeur wana mais na moi discipline
na mwa discipline botika kokota bazizani na bandeko basi na bandeko mibali botika kokota bazizani yo vandino kaka po créer kaka ba problème o créer kaka boyo kingandi kuta finga kiyo kingandi kuta finga kiyo yo pe kaka na buzoba wana vraiment faut réfléchir aussi bandeko nanga mibali na basi o bozo yoka biyoka yoka o yoki pe o le réfléchir ce que pesa banzena la mila ko profiter pe kaka o be bana mutu. Mais non, faut dans la conscience faut ça là, mais tout n'a pas fait ça là. Faut ça là, la cerveau faut ça là. C'est pas que mutu moko boya akoyaka o ne on zawana kutu boye. Et ça va passer. Mais émission musu to ngato le ka o ça l'émission na mutu boye, mona mutu moko ça influencer mutu na ote. Ko ça la na émission te. Ko ça la na été posa mutu nanga. Ah. Mutu na yo. Mutalinga sala émission na invité ba solo lina bango. Alinga sala émission po yo lokolo solo la na invité na mutu wana invité wana. Faut boy essayer émission. Faut boy essayer émission qui ko sala na yete parce que ngai na to coopération to coopération te. Ben non. Et ko sala mandengo wana te. Bande ko nanga na ba musicien et puis ba musicien. Na senga na bino ba musicien bo za faible d'esprit. Bo tika pe ba parti pris wana ba musicien. Il va partir pris wana so moni muto yebiete na média au sala mon genre. Ngako, ne nazo sabino wa musicien. Ah to passionné par ngate, je m'en fous. Mais c'est moi ça le côté pour dino image à part mais G30 na Emile Elias. Na Papija au boyo kaka hymne national. Et dino image. Et dino voilà ça. Voilà coup douté. To va disque. Ba musicien do pe sabino ba respect, bo pe sape ba chroniqueur ba respect. Na lo beta que président ya ba lion de la presse na vandiawa. Na l'autorité à Koloba. Na l'autorité à Koloba, musicien mo peta ko Koloba ke o so ndenge na fingi musicien te, mais na faire comprendre bino ba musicien bozana ba parti pris. Bozana ba parti pris, so l'équipe mutu no wana okole kapa mutu mususu te. Bo commencer la ba chroniqueur musu bo commencer ba coterie moko boye. Bo commencer ba coterie moko boye. So misal l'équipe na yo, misal ko bo coopérer na ya ko le kapa mutu mususu te. Et puis musicien pe o mitiki no pe ka ninga ba diriger yo. Ba diriger pe yo. Entre temps, on a pour sa promotion, makamule ke liboso pour tourner na chroniqueur moko influencer yo. O tika na yo ko olanda ete yo potiki entre temps msupe kuna ba peso pe cadeau fele o sala mission o fele mais o préféré ko yo ka moto yo o misana na ye lelo ezala ngosu makamba ko pesa ba chroniqueur chance te en tout cas vraiment so bo kanzake bo ko pesa ba chroniqueur chance zéro lelo ba chroniqueur toi susu nenga libosoti tout ça qui bon tant musique yaki na moto musique c'est kufa musique kufa nango bo ça bo tsaka suba minene te o biso ba minene non musique c'est kufa bo sambela ka nzambe kaka sala nguya na ye musique zonga mais ate zongi nango impact wana yaki liboso za souté les anango souté parce que les lopé ça lango sundenge yaki liboso te neti nga kutu moi je m'en fous kutu atako na suna nga misente o aleki na site nanga je m'en fous ezo le belange le côté na ndenga mabete poto la sabino ke to comment déjà ba prêtre biso nstu so bino za ba prêtre biso bita ba prêtre so bino kasi ke so na PC d'une émission te dino za la bien te je suis créateur nous a créateur on a vandi gandé na vandi boye na o créer mbala moko. Mais c'est certain, information zaka musique te. Ezaka musique te. Eza ba ndenge bele to ko pesa. To vandi to umeli pe na médiat. Siko to komi ko boule biso mo vandi pe no boule te. Na créer moi sujet, na créer moi analyse nanga, na kotisi nanga pe. Oui, makambo etambula. Ba musicien botiko za na ba parti pris na ba chroniqueuse faut pour na ba chroniqueuse. So yebi chroniqueuse wana te. Au bois ici. Celui qui connaît qui sont au bois ici.
Moko bakobwakisa yo pe pasi yo kosala yo o regretter. O regretter. Babi média na musique etambula nzela moko. Média na musique etambula nzela moko. Alors son chroniqueur aye ko tendre yo micro. Tant au moni déjà que muto mais faut observer observation na yo zanine. Tant to kala ba matanga, to kala ba cimetière, to kala makambe belé. O mona baninga ba osala. Kolinga to ba poser yo question na site yo yebi. Et bon aussi go site yo na mususu aye ko sa musala na yo ko pese chance te. Faut pese ba to so chance. Et écoutez na ngo pe rien sokolo bi na micro na ye. Sokolo bi na micro de kona ye banate et écoutez rien. Pese ye pe chance peut-être arrivera pe yo. Arrivera un jour yo le gapé na site na ye et au salé bien. Mais ceux yo calé bloqué mawa. Yango lo senga na ba chroniqueur aussi. Ba chroniqueur pas de complexe avec les musiciens s'il vous plaît. Pas de complexe avec des musiciens. Soromoni misa boilo interview suta. So misa boilo interview suta. Eza na ngo pete ke komi place ma comme matongi hotel. Tala kutu na senga ke misa boyaki. Tu t'en fous. Suta qui musala na yo ezaka te pa musicien au sala oyamba batu nyonso oko oyamba. Merci Claude Lukebakwe, l'homme de jugement par défaut. Elengeye, merci. Odette Kankwanda, merci. Étoile de Love, top modèle des médias. Et 5 étoiles de Love. Le véritable Gisèle Eumba Diamant Noir. Vraiment. Et puis Missa, mon couleur d'origine. Myriam, la Tour Eiffel. Là, on a poussé en abino. Là, on a poussé en abino pour sauver les médias. To sauver média mwana mayela yo kaka ba oyo baza influencer ba chroniqueur na ba chroniqueuse oyo baza influencer na ba mipepe moko ya mabe bo fungula miso kanisa souffrance bo moni na Edino Image kanisa souffrance bo moni na Ali Sala kanisa souffrance bo moni na John Kaninda kanisa souffrance bo moni na Alain Benza kanisa souffrance bo moni na Beauté Image kanisa souffrance bo moni F jana kanisa fobo kanisa kana nuwana avant mutu moko aya okota kati na bino po tsabino sizani fobo kanisa na ba souffrance wana mais mutu alinga tsabino sizani apesa ne bebiso le mote pourquoi kana kebe banande ko nanga po ya zoloba omote so pa bino bo fungula miso bo fungula pena miso bande ko nanga nga na sana souci il y a sauver les médias. Bah médiocre tout. Comme on dit, bah médiocre. Bah médiocre tout faut tout écarter bango. Bah médiocre tout faut tout écarter bango maman sur la net. La net katanga. Bah médiocre tout faut tout écarter bango bato ba zizani na média. O bazo linga ko influencer la net katanga. Faut kabwana kaka na sokina étoile d'amour. À côté zizani entre la net katanga étoile d'amour. La net kutu batonga ko étoile d'amour. Oh Gisèle Eumba kutu la net atonga kayo. Oh Edgar Mokonzi edi no kutu nazana kutu atonga kayo. Bato wana bazali bazo bebisa média bazali. Et puis le quoi tout ça faible en esprit, tout ça influençable, to komi ko yoke na bato wana. Bobo sani ke bato basala pour le lobino bozo ampleur wana bazali, ba Edino Image, ba Ali Sala, ba John Kaninda, ba réalisateur solo oyo. Tanto bunda bitumba. Tanto bunda bitumba wana ke la net makopa tout sauver média nga fona convoquer réunion Claude Lukebakwe non oyo eza bongo photo kuta na to solo la to ba norme ni to ko sala pona ko mema musala na biso na ba principe bien et puis ko yeba moins discipline autour sala parce que faut tout ça la différence tout ça biso tout ça bato soute que au sala live na yo oyeno kaka ndengo wana sans maquillage suki ikutu bakanga pété
otino pe propriété te tout ça mo besoin te on est ayebi ka aza muta presse ako ko sala émission bongo te presse nyonso chroniqueur chroniqueuse faut à la propre aux télévision faut à la propre tant on sona bandeko bazo mona yo propre c'est pas que bandeko ba mona ka yo salité ba fingaka boyi ba commentaire bo mona ba commentaire les loso ba kumisa na bango ba quelqu'un chroniqueur zo ba travailler na bango bien o bazola ta propre aye pende émission na sali moi maquillage na ye pour longtemps ba kombo te pour na ko blesser baninga te aye moi émission aye sali aye bika ya m'inviter na ye atie moi maquillage na ye atie alati moi azo dégager na invité pour dire moi zo craquer déjà surtout pesi batona ba valeur ba chroniquer ça ba valeur et ça n'a faut tité hein. Joyeux anniversaire Tata Lologe. Merci Tata Lologe, merci Aigle Sosa, merci. Et ça n'a monté, et ça la monté ma pas cité. Bande ko basi o bossa musana bona ba norme banda vanda ki na plateau na ye a déplacer té et puis tant ozo mozo tala ye ozo lula ye. Donc cela veut dire azo te ka face na ye asa belle comme Maya la belle. Hein? Maya la belle. Donc azo dégager quelque chose yo mona na invité au craquer maman et en tout cas chroniquer ça va hein? Ça va hein? Yo mo koni ba bano ça va. Linga pe ba lo bano ça va. Refrain de Ngunda Moussakoli, vraiment refrain d'état qui est lion de la presse. Ngana sengi na bino ba live nyonso oyo. Bandi ko ba ko leka surtout ba lion de la presse. To mema musala on ndenga propriété. Soro mono zano na position bien té. Ko ça no live té s'il vous plaît. Ça la live na yo faut à moi propre ça moi bien coiffé propre hein tous on le voit télévision té tous on tant dans plateau pendo yamba mutu to même on a comme fashion karaté fashion té toi la photo préfère du monde obeti moi kazaka obeti moi t-shirt moi bien propre obeti émission na yo et ça qui toko makasi c'est pas que olali na yo ko na canapé au solo na bandiko mais non ça manque de respect. Et ça manque de respect dans la déontologie journalistique et Refred. Yo ko vanda na canapé o bando solo na bandeko. Moi te ko manquer mon respect. Yango sujet nga oyo nazolo bela Refred ngunda yoza oza messieurs les noirs. Refred ngunda o bozo yoka aza c'est un jeune homme o aza journaliste chroniqueur. Kwa salaki makambu kepo ite boyeba makambu ya Ndeko Zobozi akufa Ndeko Zobozi akufa ba refrain de Ngunda participa na ba émission o ya Zobozi tous années na France wa appelion de la presse vraiment minga ko lebezate ngana sengi ga refrain de fo boy ba mi pepe moko ya mabeza na média na presse mi pepo eza bazo bloquer ba Facebook bazo bloquer ba live ba tongo moyen ko t'inviter nous até parce que pour batu ba tripota ke loko moko boye na éviter ki monter mama be soki ka soupe eza pona ba nombre de vues soki poka solliciter mutu mutalingite soki pe kaka ozo sala ngala ki monter mama be moko boye to yebi pété mais je sais les wumba les véritables diamants yo tika redi no image te yo yebi kanda nanga to sauver média yango na lelo na tanga ba kombo te parce que so na tanga ba kombo batu bazomona ka netika tangi ba kombo ka yebi ka tanga neka batu wana oui boyebi pourquoi na tanga batu wana ba sa musale zomona na bande ko basi ona ba sa musale zomona na pourquoi pas bino bande ko na biso bon mingi ko lobezate na komo na suka ya masolo oyo poto solo la moi muke aussi makamba Kinshasa aussi mapozo kere lelo kokamwa je sais les wumba merci mapozo kere te ezaki je sais les wumba ezaki ki motema mabe na média et comme belé bato bazo bloquer ba live bato olingo ko tapena invité mo la pena ke odoki ba bloquer yo yango ezana moi ekiri moko oyo baza ko influencer batu
basa ko influence akoya pa Gisèle et Gisèle mon edino image mon azala na yo mendenga tonga kayo kutu Gisèle pe oyoki pe mutu ngo sans o boulé edino image ka mongo non ngala koyo ka ndengo na ti vous comprendre sikoyo le kola bana basi bandiko basi mingi baza influençable yango zomona ba groupe ba rando wani zo salama omona ka bovandi ka bazo finga kutu edino na Gisèle ba fingani mais nzoka mutu moko nde mtaye ko kota bino zizani batongo baza batako mutongo aza ko exister a condition a ke kuna bien tala kutu nde muzawana ba finga ikutu yo ba fingi kutu na mama na yote ba fingi kuna koko na yote yo pe zoba bolimi sanga to na tete mu zoba ba yebisi yo bongo yo pe zoba o le vérifier ta information edino pena fingi mama nanga mais entre to yebi ke edino pena ko finga mama na yoti yo wana pe kutu edina kutu yo la saka nini yango osaleli nga pe mission ngano to bebani nzoka ezana mutu moko nde muta sali bongo yo keli mutu wana yango moni barando e salama mais tu es venu te récupérer milimo wana ne chose a perdu tous les milimos a perdu nzambe oto sambelaka nzambe o alikolo so sala musala na ndenga bien mingi ba otubela o ba sala na ndenga mabe ba otubela penza to sala ka boye po boye pourquoi lingo bomanga pourquoi lingo sala nga boye na sala yo nini yebisanga nani nazana nyongo na yo ote pourquoi yo sala ka mission bien pourquoi yo leki nga la succès pourquoi yo yango nde kaka yango na biso Gisèle bumba bato wana baza to sala keba na biyoka yoka to sala keba na mipepe moko boye eza mipepa sika ya kalate mipepa sika yango pona ko monopoliser parole te Lorraine ML pona ko monopoliser parole te nga sujet nanga o nanga na bitela bino pona mkolelo eza wana mais naza na souci moko susu pona mboka eza nini na oti komona publication mapo zokere vraiment pasi tomoni publication na vérifier information na te mais to meka ko vérifier information na bino mapo zokere na si bino biso stoyebi lisolo ya nanunzanga toyebi lisolo ya ancien joueur na biso o to bengi na kombo ya Ndaye Mutumbila ve na biso na Ndaye Mutumbila père na biso baza bato babeta coupe du monde yaki na nini na ba 76 comme ça ancien joueur babeta coupe du monde le père wana za gravement malade vraiment pas si mais ce qui est étonnant so to landi na ba internet tozomona Samuel Eto'o oyo azala bongo joueur camerounais tososola ti bandeko tososola Lidi Ndombe soki tolandi na internet bokota na internet bo vérifier information tozomona Samuel Eto'o nde moto azosala po ete bomoya papa na biso ezala sauvé ebongo ba joueur na biso ebongo gouvernement na biso za wapi ancien joueur o abeta coupe du monde mondialiste père wana ninga kufa na mbeto hôpital to mona ba vidéo biso tout bato bakoma kanza kutu Mutubila Santos
lokola bazala bakombo ya mwa kokokana na Mutubila Santos bato nyonso bayebi kaka eza Santos Jalma. Mais si ezala Jalma, si ezala Ndaye, soki azalaki Jalma nde bosalisi, soki azalaki vi na so Santos nde bosalisi. Vraiment maposo kere nayebi ke esali opasi place ozali chéri adakle to meka kolobela likambo oyo. Un mondialiste azokufa ne kaka boye depuis abanda kobela to mona réaction te ti ekomi na niveau makambo ngo ekoma na Facebook. Boyebi ke Facebook eza pe songi Facebook ya songi. Papa Ndaye bato ba sepelisa Zaïre à l'époque. Papa na ninga kufa ninga boti kabisuka na bomo ikabu. Malgré toi koli mais to ko sauver bibo moina ye. Akufa ta na honneur ke na comme na état moko boye gouvernement to ba ancien joueur na ngai baleki na ngai ona oyo baya sikoyo basungi ngai to ba musicien basungi ngai. Ya Willy Musheni koda mboka. Boza wapi? Tete Ndaye Maboko Banki. Boza wapi? Bakombo ya lokumu. Bakombo ya lokumu nyo soto tanga wana ba Tete Ndaye ba ya Willy Musheni koda mboka. Boza ebele kudu musuku to grevi futila azola liyebo soki liyebo. Boza ebele boza aussi banakini. Boza banakini boza na bambongo oboko pesaka tuzomona tangu nyonso oleki na podium 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Vie na bino ye wana Ndaye alinga tika bisuka alinga kende kaka boyi. Bo sala ta nécessaire pona yete. Siko bino bozala kaka fo côté ya ba po boko yoka quand même ke libanga to côté ya bato mususu ke o apesa pe lokumu ya mboka bozo mona bango te biso toza bato yo mais tozo contribuer par rapport ya message to panza bozo mona ngaso na kina bozui na ko luka pe honneur nanga na sungata papa na biso lokumu nanga pe kende ke edino image asungaka papa na biso glodi ba fossette. Mais luka bozui nano yete nzambe ayebi mokolo nini bozui koya akopesa bozui na ya kufungula ba porte na ye to ko sepela. Vraiment pasi comme on Samuel Eto'o oazabongo ndeko na biso ya Cameroun nde aya ko aider un Congolais na kati ya mboka Congo. Ça fait honte. Eza honte. Na ba artiste et musicien d'abord. Artiste et musicien, au bon mi ça kabolo ça va voiture. Mais boza pe na souci pe ya ba ole bola ça va voiture bo finga na kabolo ça ta moi ngaye. Bon, ezaka pasi tuko bazaka ba tuko abiso, ezaka nde mutu ezaka problème mutu soki mutu azana makanisa ko sunga bandeko akosunga kaka. Tuko forcer pe artiste et musicien te, tuko forcer pe ya Willy Musheni te o Tete Ndaye te juste tobetika acete mais esopinde ya esopi peuple congolais soki eza na lobi esopi to moni on internet mais to vérifier information na senga ande to vérifier information na lobi na pesi moi indice to vérifier information sur ça penda vrai mais soki eza vrai que Samuel Eto'o ne besoin ko sunga bango vraiment esopi peuple congolais. Et sopi peuple congolais mutalibanda azoya ko laksa bolingo na ye na bino moko bana mboka bozo mona ngote ça fait honte bambongo na bino siko bomikumisa to mona ngote bibena strela na yebi so na zolo ba mabe vraiment bolimbisanga so na lobi bien et ça la belle sengomi ya ko kelanga tamo ba fleur et ça la bien étoile d'amour top modèle ça fait honte. Soto longona soki to longwe Jean-Pierre Lokota merci vienanga soki to longwana bonjour Edino immense sénateur PDG Jean-Pierre vienanga merci na sepeli ndengo zo participer na live nanga Lokota merci vienanga JP
kaka kini wana kini en tout cas non kini na biso pesa kaka kini ba problème souci na biso kaka po bandeko na biso baza kuna ba parents baza kuna mais sinon ceux qui pendeza kina ba bozwe zalaki tindele mususu tununga to déplacer bango ta ba déplacer na bango na kini ba ina bango kina ba ota ngola ba ki ba ina ba ota poto to vanda na poto tala baka mususu parce que kini biso to kumisa kini ça su kini wana ti likambo eleki oto moni na internet ngape na moni ngai na bino to moni na internet na peso bomona kiango mwana mwasi moko atekaka nde malewa anto apeza kini pe lisusu kini mwana mwasi atekaka nde malewa eza na client oyo ayaka kolia tango nyonso pa ya na mesa na bango délégué ya soki délégué moko bayaka koliaka na mesa na bango sikoyo ndenge ya koliaka na mesa na bango client na bango Jomas Masengo Moka patron ya malewa ya bwaka nzoto wana apesa consigne na ye bakoki kodefa te bakoki kodefa te Jeannette Malangi ici c'est Paris apesa consigne bakoki kodefa te sikoyo noko wana lokola azwa confiance aliaka pa na bango alingi adefa Kinshasa batuni ye bayebisi ye makambo kodefa ya te mvwa maloba badefisaka ti soki mbongo eza te lokola ye moko aza te moyen to odefa eza te joana lokola azwa confiance lokola aliaka pa na bango bitin ye fa defa kaka petite sœur abino mère abino moyen te mopa ombala moyen te odefa te nini yako se passé ndenge mwana mwasi na boyaki na ye noko wana mbala moko a giflé. C'est un cadre aussi, cadre ya Bra Congo, dans la société Bra Congo, délégué à Bra Congo. C'est la honte. A giflé moi la mwasi wana. Moi la mwasi na atali ayebi pays ya bien. Moi non lokola aventure. Abetinga ka mbatala msusu na ndenga aventure. Nzoka aobete mbata wana na ndenga solo. Bandiko na ngai. Moi so yebite, moi c'est beaucoup oyebika kazane azana ye moteki. Ndika tuzwa confiance o biso bi mibali so monika ka mwasi mo wa kitoko o mwasi mo oteka eloko na ye tuyaka na makanisi belebele. Tuyaka na makanisi belebele zo ya kosomba mais komi ko freiner na ba dossier belebele. Sikoyo noko abeti seri wana mbata. Tanga abeti seri wana mbata, seri wana mais obeti ngambata be polanya mono azonka lokola je. Nzoka noko azonga solo ndeka ba pimela ke akodefa te esali bien ti. Maman sera moi pena maintenant c'est bandi sere akimi. Tangu sera akimi alandi seri wana. Alandi seri wana frapa abeti seri wana. Ko beto abeti seri wana beti lokola mwasi lokola mobali mwasi ba beti na mobali na ye. Donc azo beti pendant sérieux. Bato bazo tala kaka. Azo beta mwana mwasi bato atekaka na ye. Beta mwana mwasi. Bataka ba jana quartier ba monter trop c'est trop. Yo beta mutaboyi na ye ko tekelo biloko aboyi ko def so biloko consigne ya patron na ye. Yo zo beta pour l'année. Délégué wana ngaka kima. Ba yanki babiti yo kima te. Photo tito récupérer yo. Ba récupérer délégué wana. Ta ba récupérer wana boye mbala moko babengeli ye nini Molière na bambila Molière ye wana bakomi ko interviewer mapozo kere Sony ye na mama wana eloko zaki na ngoti o makangu te nini te ka pona biloko kolia poka ba pibeli ko defa abeti mama ya batu mama wana aza mwasi ya libala aza pena mobali na ye tala violence o izole kana mboka Kinshasa. Pona nini soto landika ka mboka ngo soki osala mbongo na yo ukomino intouchable kasoma kaki
Vraiment c'est la honte. Na ebité ma pose okere bokolo ba nini pona makamba motindo wana. Ce muta boyina, ce qui muta boyina ye ko pesa yo loko na ye. A boyine ko depse loko na ye. Est-ce que photo keneka na violence ma po? Hein, Glody wa Fossette. Jeannette Malangi. Bo pesa nge yano. Ce qui muta boyina ye o sing asengi yo loko. Yo boyino ko pesa. Est-ce que mutu wana fois mélanger nga ato fois mélanger yo? Katika yani c'est triste, c'est vraiment triste. Émission na ngamba la sima na otie la bino numéro. Na otie la bino numéro na sepela na yo kaka mingongo na bino et usala bien. Tant to solo la obengi to sololi et usala bien. Donc à partir de semaine to banda bo uzwa numéro oyo bo bando benga poto solo la na bino. Po bolaksanga bolingo nga pena la sabino bolingo musala oyo surtout na 8 ans nga presque 1 heure du temps ya ko solo na bino po bolinga nga so bolinga nga te bokoy ko vanda boité bolanda nga yango na osinga na bandeko na ngai Gisèle Eumba Diamant Noir Jeannette Malangi bo soutenir Edino Image. Pour soutenir Edino Bilengi TV, pour soutenir Panda Sangwa Congo, pour Tokende Liboso. Pour Tokende Liboso. Vraiment, na évité ma pose au kéré, yé monto mbongo. Pourquoi adef? Maman, na évité pourquoi kasi yobi, kasi, surtout l'andi bien, yé monto mbongo, pourquoi defa? Ah, mais yo yé biga mobile soka yé. Pour faire chier peut-être moi si blème so ayaki na ba penser mususu blème so ayaki na penser mususu asana mbongo ma a bloquer mbongo pour ça la ka ke loko moko boye so mona mapo vraiment biso mi bali to rappel na bandenge na biso bino pe basi boye ba ko calculer biso na bandenge na bino vraiment yango mapo minga ko lobezate ngala osenga na bino kaka so ba sujet yali ya ko betaka il faut bo yebisa biso nazaka na message dernier message danga eza bongo po na lobby normalement tout en marche moza lobby na Château Rouge vraiment peuple congolais ceux qui ont attend ya ko participer na marche wana ko hésiter te yaka to tambula kande to mesana ko tambula toujours luka solution parce que mboka eza très occupé na bapaya boyebi ka rabino moko tout ça nini tokosala nini tozalaka wana po to partager moment ensemble to marcher ensemble to yoka oni bakoloba kuna biso pe bapandisa yango toyaka kopanza yango nde tomesana kopandisa yango. Merci bandeko nyonso oyo bozalaki mpenza na temps bozwi temps na bino po bolanda Edino Image vraiment nakomi na suka eloko kaka na kosenga na bino bandeko na biso nyonso oyo bomesana kokende mingi Kinshasa nayebi ke boza ebele bolanda nga bokendaka mingi Kinshasa vraiment bohésite te eloko moko ya kitoko esalama na mboka oyo ya Yolo Nord na Kapela. Mama na biso Jeannette Malangi asalela bino resto bistro moko ya kitoko na ba norme ya poto po ya zamona poto a asalela biso restaurant moko oiza rapide na 29 avenue Kapela na Yolo Nord. Donc soki ozala mwana yolo te so komi kaka na Kapela na wenza yolo wana Kapela bobi Kapela wenza yolo wa so bokomi na wenza yolo boluki ka numéro 29 botuni kaka ici c'est Paris eza étage hein eza étage eza resto bistro ici c'est Paris bon mona kuna bobi ka kini moit mais kuna climatisation ya li ba norme ya poto bo hésiter te bokende kolia kuna boki kotila ndeko na bino ya poto mbongo po photo sunganaka to sunganaka kimotema mabe to bwaka ngona mai to sungana nde. Merci charmante Chibangu, femme de valeur, femme d'affaires, femme d'état nyonso ezayo. Merci balandi nyonso
oyo bolanda ki site na panda sangwa Congo bolanda ki Edino Image na 5 étoiles de love na Edino Bilengi TV. Vraiment merci Kati Kayen lobby Sozan attend Château Rouge Webika Herba marche bandaka na zana air précité mais Boyibi quand même Herba marche bandaka à partir déjà 13h 14h et kokuta na Château Rouge pour na ko marcher destination na habité mais soka beaucoup na Château Rouge ndé place bokoye ba makamuni sokolekela yango mingi ya kolobezate na jubino moitan mais j'espère na CP sibino na makabo na solo na bino o alinga Edino Image faut beaucoup commenter bo bo pesanga toujours encouragement pour na kokosa musala malamu. Merci to komi na suka pour na sukisa moi bambote na bayeneso oyo balinga Edino Image Claude Lukeba Kweno l'homme de jugement par défaut ba o ba osala po ete panta sango ya Congo to Edino Image azala toujours na top Patrick Maloavengi Global PM Service aza aussi na temps toujours Sima Edino Image Igor Balou simple mais beau beauté plus l'argent oui à MG30 il passe à la carte Bizibeli sans oublier bandeko nangai MG30 azala auti ko bimisa single na ye na kombo ya Bizibeli eza bongo na ba plateforme tout vraiment bo hésiter te eza na qualité moko ya ba clip ya mystique et puis chant oya yembi wana eza kitoko mingi système ezalaka ka ekoma ya kosomba à partir ya basomba eza ba système basomba na net bomeka ko kota na kati ya ko visualiser aussi clip wana soki pona kosomba bosomba en ligne ndenge ezalaka ka. Merci MG30 na landaki clip na CP na clip qualité niveau vraiment courage toujours na landaki pe mission na ona Kelly Katenda toujours en force. Merci Kelly Katenda na ndenge oyo ki ba conseil que musala penda fozonga. Merci MG30 kenda be liboso contribuer na carrière ya Edino Image Edino photo image na Paris ezaka nde yo MG30 babo ya basambwa ka ndenge ezalaka. Merci étoile d'amour top modèle des médias. Merci Pelé Pembele mon pasteur mon prophète. Merci Mapo Zokere vraiment maman atikaka Edino Image te alandaka Edino Image partout na ba live na ye. Merci Jeannette Malangi pe atikaka Edino Image te chaque fois Edino Image dans la live na ye Jeannette Malangi aza présente. Merci MK Muswahili maman na Benji Parmoni Chelsea et Presley pe atikaka Edino Image te vraiment étoile de love top modèle 5 étoiles de love le véritable diamant noir Gisèle Ewumba et puis Missa mon couleur d'origine. Merci bah on attend qu'il va comboter vraiment Blandino Sako la Beyoncé de la presse Balion de la presse toujours Balion de la presse na coupé civil va Valère Nabino vraiment trop kuta na kalate na sina novembre la photo kuta na tout ça la mo le romoko ya kitoko Benito ko merci maman Nabiso na peso bambo de place aux ali Edgar Mokondi Lanet Katanga merci vraiment vous allez toujours connecté branché na pendant Sangwa Congo Père Bifalo de Bundes Pakasa de Lausanne merci Venangai Mikolope Luanda déjà fait de fonctionner hein Venangai Luanda fait de fonctionner Sambino Mobulu Luanda des Obanda déjà kalaté déjà tout bon ça déjà terrain loin des obanda kalaté Venangai Sanyo Mobulu donc moté malangiza na bino bosunga loboko moko ngai loboko moko nani akosunga ngai pere bifalo nasalela kande bato ngai na famille babola mokolo na kozwa ebanite ata ankala Jeannette Malangi bomengweloko nini baye bazuwa boyoka nsango niwa ezalaka nandako ya bomengo bwale pe ezalaka nandako ya bomengo kasina venanga bifalo bomengo atankala nakozuwa lokola bango tozwaka lokola bango merci venangai na yemi nzembo oyo
mpona kokanisa bomengo atankala tokozwa kaka merci Pele Pembele pour soutenir ndeko na bino Edino Image parce que mosala oyo eza pasi mpona koélargir yango loboko moko eza pena pasi nga naza na baambition ya kokende molai mais makoki quelque part ezanga pe parce que faut otinda bacaméra na Luanda, faut otinda ordinateur, faut otinda tout ça wana boyebi kaka poto mpe awa faut futa mpe palin bamakambo bafacture makambo ebele donc yango eza koempêche biso mwa mokele ya mosusu tofungola réseau mais asalaka na ntango na ye asalaka na ntango na ye nayebi ke ntango yango ekokisami eza na baye oyo nzambe akosala kati na bango bakosunga kaka. Merci Maman Pauline Adimbu, merci vraiment Bibiana Strela, merci Étoile de Love Top Modèle des médias, merci Manzo de Paname, merci baye nyonso oyo bozalaki na ligne mpona kolanda Edino Image. Vraiment mingi ya kolobeza te nalingaka bino mingi nataka ata mwa loyembo